na kati ya Rwanda to kimi Rwanda ba fungola les frontières ba libérer ba bazonga na bamboko na bango ba zonga biso faut to kekin alors kin to koti Rwanda to koti na kati ya frontière ya Rwanda sel nzeleza polele yango wana port bakangi aéroport bakangi Zokima bambangu ba bombardement guerre wana nyonso eleki moi je là nde toza kutoke en famille ma problème na bino ba kinois yango wana c'est une rwandaise tala boye makambo leka wate biso bato toza sur place tozopesa bino ba réalité za a kolanda te ba inconscient na idée personnelle ba mitu e ba loba na yo mama loba sembe loba be ba bango mo fina mo be biso mitu amoni ba problème tous les collègues ngam tous les collègues la grand frère nanga président c'est ça qui ont tous tindeli makam tous les collègues ya ça se passe comme ça ya Christian ça se passe comme ça alors qu'est-ce qui s'est passé bozo condamné président de la République oui et ça droit n'a surtout condamné parce que en vrai avant que le quoi déjà ba corps déjà na bango bazo koyo kanate na Angola kuna il fallait déjà préparer armement na depuis mon bout les lo bas pas comprendre système na biso ndenge tozala basi ba yeba que non voilà Congolais à la unité. Pour na diviser Congolais, il faut qu'on utilise moninga na Congolais. Makambo ezo kawa. Avant tout ça la guerre na Rwanda, il faut noter bon biso mono attitude na biso. Effectivement. Président de la République hein, azalaki soko koti na pouvoir, au lieu bosani ke après ko lia wana na soke koma bololo. Et le ozo ma président de la République bololo ya suka o. Nos soldats bakanga ki déjà ba aéroport tozaki na renforté. Le peu de soldats bazaki na goma ba bondi na zoe sabino et puis bandambo ba kimaki déjà na Bukavu parce que ba boya ki na bango ko kufa inutilement mais malheureusement pour na bango ba soldats rwandais bazwa ba hors bord bazongisa bango bakanga bango bazongisa bango bafanisa bango na stade de l'unité eza na goma wana 3 jours sans kolia na sa mbula na sa moi. Et puis excepté ça ba wazalendo ba bundi na ba GR na ba policier ba kufi le quoi bantaba na nzela na zo ba bembe botaka ba père de famille ba bembe na bango boaka mi le quoi ba mbwa na nzela place to zeko fanda ba bombe ba obi ba balle perdue ko le ba kututé donc na ebisi bino que nos soldats ba bundi ba kotiti na giseni ba beta ba bombe ba boaka ba bombe ba beta ba bombe na Rwanda niveau 0. Oui, bah ça, les résistances, mon qu'on a tiré comme on a été, na 2012, les alliés Bongoti. Ce qui, quand le président de la République a se préparé à l'avance de la guerre, Oyo, mais on a ça, ma cas, c'était mes bangos, c'est quoi les trucs, basant de nombreux. M23, bah, ya, bah, sodam, bah, bêta, qui, bango, moyen, de, y'a, on a dit que ça, discours, na bango, pour bazo banga. Bazo, ça, la manœuvre, bazo, ça, la, et puis, baza, fort en communication. Biso ma ben abiso ba combo biso tozai ko ba riposte biso tozai ko riposter bazo filmer ngote tozo te kaka image ya malamu M23 tala M23 et sali biso bo mais biso pe to sala ki ba action to beta ki pe biso côté na biso mais muto zo lo bango ezate nenga zo partager na page na Facebook na lobi non nous aussi on répliquer. Mais malheureusement pour les Congolais, ils ont la négativité. Bosembe, question ils en a tout na yo toza sur le terrain. Ndenge nini na mukolo moko, pardon papa, ndenge nini na journée moko, ba soda ya FRDC ba se retrouver na Gizeni ou ils en a Rwanda. Mais en même temps, ils ont battu Moussou, nani battu. Il y a cette histoire, ça sur place, retrouve ma question. Maman continue. Oui. Alors, c'est quoi yo? Ba mercenaires au bon monde bazu, ba mercenaires au bazu na bango na Rwanda wana. Ba kima ki kokima parce que une partie d'entre eux ba boma ki bango. Ba Moussou batika la ki wana ba eko longola ba teni ba eko lukandingo kima me bakangi bango pe. Nazo ebisa yo ke awa basoda FARDC papa babundaki nazo ebisa bino na tika komona likambo bongo te résistance ti na dernière minute o ba olbelela to boy manteka babundi papa o ba oleka liboso ba quartier to pesa bango ba sapatu to pesa bango bilamba Yann na ko réagir Yann permettre ngana réagir Bosembe déjà nandinga mabete oza olobi oza ndeko ya Christian Bosembe donc to comprendre moi tendance na yoza tendance ya pouvoir donc je comprends que oloba du bien c'est mon point de vue c'est mon point de vue
Et ça, point de vue, non, on parle de l'unité nationale. L'unité, écoutez-moi. L'unité, oui, on veut bien l'unité. Mais l'unité, à quel prix? L'unité pour Nanini, pour sauver quoi? Pour sauver la RDC ou bien pour sauver le pouvoir de Félix Tshisekedi? Oui, je suis d'accord, Yann, je suis d'accord que Congolais, soldats Bundi. Mais ils ont été la seule façon à président de la République pour prouver biso que nous sommes capables de gagner. Parce que moi, je vous dis vrai, les Rwandais, moi, je vous dis vrai, les Rwandais ne sont pas forts. Vous comprenez? Moi, je vous dis vrai, les Rwandais ne sont pas forts. Ba soda na biso papa. Ba bundaki et puis na dernière minute ba munition ici là ki bango. Ba beta ki ba bombe. Ti na Rwanda wana ba pandi. Ba kota ki ti na Rwanda ba bundi. Mais justement, ce qu'on est en train de dire, ba munition ici là bango, pourquoi? Parce qu'ils ont été sacrifiés, ils ont été abandonnés par le pouvoir. Par le gouvernement. Il faut dire la vérité. Non, vous ne comprenez pas. Laissez-moi vous expliquer. Ils n'ont pas été abandonnés par les pouvoirs. Laissez-moi vous expliquer. On a été trahi par un général dont on tait les noms. Oh, comme un bébé qui a teka qui a zoli ya biloko ba ya biloko to bazoti de la ba soldats za ko biango. Akendaki na réunion na Kinshasa kuna pona ko préparer guerre au malamu. Aya teki ba plan nyonso. Donc on a kendaki la kuna batandi. Vous comprendre. Ba comprendre que un des traîtres mutateka ba plan et pas banga et pas ba ateka ki ba plan na ngambu kuna batandi. Ça batandi akei. Donc bakambutu batu gouvernement zo solo la en coulisses nuance zo bima na poisa. So bon moni kutu botala nan bino moko bino batu balobaka au Rwanda botala ba hotel na bango. Botala comment c'est sale. Comment c'est sale. On déplace toi qui combattre ma pour na tokota le Bukavu de Burundi. C'est ce que moi j'essaie de vous dire que tozangi kaka unité papa. Bango force na bango za unité. C'est à cause de qui? Tozangi unité, c'est à cause de qui? Le tribalisme, la tribalisation des institutions. C'est à cause de qui? Moi, je traduis. Désolé Yann, écoute d'abord. Toi, tu penses que le problème c'est que bango bazangango kuna mais raison makambo guerre na makambo guerre au monde ke mutu na mutu azotia ba problème de côté pour nana nous unité nationale ndelo ko biso tozangi ozo comprendre na minito yo tozana besoin moni bango bateka kaba oya bango te Comment biso ne tozo exposer président na biso bongo chilombo zoba chilombo boy bango ata président bango awa nyonga ka bango yoka anyonga ka population moko ka jamais population teki oya jamais mais biso ce que tozo la ba point faible na biso côté wana il faut biso peto bombango to silisi non guerre yo et puis makambu na biso ya président to ko laver ngo en famille ozo comprendre dès le camp il faut to ça non anyonga ka la faiblesse na biso alors le quoi le président lobi ke to ko bundati na suka a démontré biso pour puissance na ye a koti sa ba munition awa a koti sa ba munition awa a koti sa ba munition na goma kuna lokola baza mibali entre bango ba betana parce que bango kuna bazana ba soutien pour niveau ba bimisa tala ya notine ba vidéo onga moko na zui niveau ba renfort bango batindaki ata 7000 renforts. Yo imagine toi là ba monique tant que ba soda na biso mukie niveau ba bomaki bango ba ko tinda ba renfort 40 000 biso tozo bima na nani biso tozo bima na nani na goma kuna bango bazokotaka to ti ko kota plein tu to bima plein to bi pardon awa avec une des sous makasi c'est neto kinde dozo mona tozo luka banzela nyoso tozonga nanani na kini ba organisme international bazwa Kigali ba matina avion ya Monisco fiu Kinshasa ba biso to sa organisme international te tozo luka nzela biso momba tozonga kini o mona donc na def sabino kelo kizangi biso za unité nationale minito toza na droit koteka ennemi te toza na droit ko louer ennemi te minito la paix bisayo maman lobemi permettre ngana loba pe ata 3 minutes pamba comme ça banda kala na ndo senga parole tika mama loba yim taza sur place mama loba aoki nae afingaki
tika mama loba malgré makambo aloba tika loba bon permettre nga nazo quitter live mais ceux qui bozala kaka na dans une heure dans la sabino bona benga bino non la sabino bo activer caméra dans la sabino banzela tindenge to kota na ndenga ba système dans la sabino tindenge to zo kota dans la sabino nyonso bino mo bomo na live na bino ndenge elekana je m'abonne tindela nga ba image na WhatsApp je m'abonne tindela nga numéro na WhatsApp tozangi unité tozala na unité tozala uni tozala soudé ndele ko tozanga yelo ko zo bomba biso yango wana omoni ba problème hein mboka eza lokwa mosi na mobali ba problème na biso le linge c'est là en famille mais ba singa pardon pardon il faut président fakatinga ta pardon mais à culpa ah ça lango na sim asenga pardon non papa tika ki zangi unité nationale ndele ko zo bomba biso yango bozala kaka na bino bango baza pa ba problème ebele mais jamais ba oti ko bimisa ngo na nani jamais ba oti ko bimisa ngo na mposa jamais président bango moko awa ata mobomi munene mais jamais oyoka bango babimi président na biso mobomi président na biso boy jamais ba bomba ka ba problème na bango makasi tala to beti bango mais jamais oyoka basi babimi cette vidéo moko tala to betaki bango jamais alors du coup toi tika kopesa munguna to tika kopesa munguna force waza nango te mutu nyonso sasa ba place ba ko betela biso place ba ko simba parce que bike congolais aza lâche na moindre mbongo akotrahir mboka moindre munani bo akosala bo moni maman na tu regarde des questions c'est quoi ça Zela Marcel point Zela ça na Sabino bo Zela na Sabino bo Zela je vous montre en fait le truc bo Zela dans ta caméra arrière bizarrement c'est merci quand pas baluba bon mona ba colline à Rwanda yango so bozo mona ezala bozo mona non nazo bango l'accès nyonso parce que bango baza ba système ba caméra ba nini c'est quand même na posé question moko opposé sur côté ndako comment les hôtels au monde ba chambre pour monde la chambre donc ndenge eza kuinda nga na posé question moko ndeko na biso aza na mboka mopaya aza na mboka ya bato biso bosala attention na bato biso bozotuna ye ndeko na ngai pardon ozali question te non kotuna ndako mama non mama boye bisa ya kota na ndako asala émission asola makambo na pale